Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Depuis semaine passée, Sangwama yokomelaki biso, actrice na biso Aïda Kapilas, akufelaki grande sœur propre dans libumu moko mwana papa na na mama nae. Baza même na kombo moko. Voilà. Donc akufelaki ye na Lunda Nord tellement que akufe na ba condition moko bien te. Famille décida ki bakunda ye le même jour. Bakunda ye pe kuna. Alors lokwa toyebi que soki bouti ko bungisa mutu, il faut bato basala matanga. Aza mutu, se muta botami, se to yambiye, to sala ka feti. Soki mutu pa kei, il faut kokutana, ko sala matanga. Ko lela ye, po to komona ye lisusu te. To komona ye lisusu te. Alors, Aïda alobaki aopesa communiquer po aebisa bato. Ba fan na ye premièrement, na baninga na ye ba comédien. Deuxièmement, place oyo ba okuta na bango nyonso po na matanga. Alobaki yango aopesa. Salaki pe mo message moko mukie. Alobaki option to monaki yango. Alors, na vidéo oyo leo na Nella NG officiel. Na yeko lakisa bino combien est-ce que Saluana oyo Aïda alouaki ezalaki vide, presque vide. Babilongi ya ba comédien ya kotanga. Soki bazalaki bayaki ebele, Aïda linga publier ba photo ebele. Mais oyo Aïda publié, en tout cas, et puis si passe. Na ebite, programme mutu na mutu, na ebite. Mais matanga, et c'est nango 2 heures, 3 heures du temps. Moi 10 minutes, ouye, oyambi muninga. Bon, na ebi pete so kendaki, jour matangi kweyaki kendaki. Mais jour eza significatif. Ezaka lokola soki mutu akufi boki otia na morgue, bino so bofandi bozela date oyo kore kobima. Mukolo kore kobima. Coûte que coûte. Soko ye na butu te, il faut y ata na tongo. Mais likamba kokamwa bomona bilongi nini ya ba comédien oyo Aïda a publié. Et puis si pasi, quelle négligence, quel sabotage. Na comprendre vraiment le côté. En tout cas, na comprendre te. Ba déléga ki batou, ba yande ba ko représenter, na ebite soki pe na matanga ba déléga ka, qui non peut-être place et kozala mokie, yango to délégué. Autant de bateaux barokende ba représenter. En tout cas, wana nde na ebite. Mais epesi pasi, to lo bango kaka à vrai dire, ba comédien ba saboter matanga ya grande sœur ya Aïda. Botala na ba photo wana bien, tozo mona kaka Yagi na Grâce Luzolo. Biso nyonso toyebi ke Grâce Luzolo auti kozala na ba problème moko très sérieux. Akufelaki 3 personnes na libota na ye. Akufeli koko na ye, akufeli noko na ye, akufeli neti 3 personnes na mbala moko. Ya uti kokufela fraîchement. Mais na matanga muninga amonani aye na ya Gingombe bango wana. Na ebite ceux qui baye ko représenter Bellevue, to baye na compte na bango moko pour na comprendre penza te. En tout cas na comprendre te. Ba photo ezali,
bokomona bilongi ya bato oyo bazalaki na matanga ya ba Aïda. Bozomona place baza eza vide. Eza vide. Vide vraiment. Donc omona pena ke bato penda ya kotanga boye bakiti mosusu kutu batia yango kutu mopanzi kuna po bato baye te. Bato baye te. Bato baye te. Vide. Grâce Luzolo aokai pe koloba ngai pe naza na pasi nakoki pe kofanda mutu nyonso alingaka comprendre Grâce Luzolo. Mutu nyonso oyo akufela alingaka comprendre ke Grâce Luzolo aye te po ye pe awutaki kokufela. Donc sûrement ye pe matanga na ye pe aza no na sa choc. Mais na matanga ba Aïda ye wana aye baye na Gingombe déjà ndenge aye bongo a représenté Merdi le Futu po aza mwasi na ye babalana eza normal. Tomoni ebakata na Ange Maïcha mame bakata mame moni bakiti mosusu kuna na coin bomoni bakiti na coin kuna bangumbi yango kitoko, c'est-à-dire que bato baza te. Oyo na oloba o eza salle o bomonaki na début parce que Aïda apesaki communiqué ki bato bakokutana le 26. Le 26 bato bakokutana nde place ona nde bakosala matanga. Donc baclôturer quoi, baclôturer matanga, bapandi matanga d'une manière officielle. Bapandi matanga eza lokola mois 40 jours. Bapandi matanga bato baye bopesi mwa biographie na eti aza kombone boye na libota na biso aza mwana ya boye akendaki Angola na mbula boye akendaki na circonstance boye madade akufelaki ezalaki boye bapesaka il faut opesa votre explication. Faut pas savoir t'explication. En tout cas, bapesaka toujours bato pe oyo bakotémoigner pe batémoigner pe tant to banda koko la Sandra azalaki boye abanda olinga boye moi mémoire wana eza pe na bandeko mosusu bokutana pe kala bokutani boyambani moi gathering wana moi esengo wana entre bato wana esalaka kitoko mais mame bakata na Ange Maïcha kutu nayebi te namona ye kala na tournage vraiment azara vraiment pe susu na TV vraiment te. Mais ye wana na mama ebakata baye kolelisa mwana na otanga bakomba bato na suka nayebi te. Aïda azara conflictuel te. Non nayoka Aïda te aswana na mutu. Non nayoka Aïda te aswana na mutu. Aïda jouaka presque na ba groupe ebele. Bato musu ba le belanga est-ce que so jouaka na groupe nde fona ya matanga la bino? Ah bon? Tant déjà parvenir ko benga ngana ya ko jouer na pièce na. C'est-à-dire que eza na ba abonné mususu ba roya na chaîne na ponga na zawana. Na comprendre te. Na comprendre les cambo te na koki yango te na yebi te naza ko insister na yebi te. Le 26 ezalaki jeudi peut-être bato belebele bazalaki na ba tournage bato nyonso wana oyo toyebi wana bazalaki kaka na ba tournage mingi ezala na pokwa ti wana décor na mwasi na ye décor kutu soki ayaki te ngeza mabe makasi po décor aza penda mutu penda ya Aïda. Mutu penda donc des cartes de base ya Aïda aye nouvellement marié amemi na mwasi na ye mama tokoka kozala pe na lune de miel yaka tokende kosoutenir moninga azopanza matanga lelo akufeli grande sœur to soutenir ye azala on ne sait jamais vieza na ba surprise ebele vieza na ba aléa ebele yaka ye wana na mwasi na ye bafandi Aïda pe ye wana baza ko se soutenir liwe ponaka te
Bomoni d'ailleurs combien de milongi? Grâce Luzolo, Papa Guy, Ange Maïcha, Mamé Bakata, Décor, donc Grâce, Guy, Ange, Mamé Bakata, Décor, 5 personnes. Jusque là, oh tozo compter. Oh baï matanga. Bon le babi so que non, ne la chou, non de bo créer ba polémique. Non. Non. Muto akufi wana. Aza grande sœur ya Aïda propre. Tout le monde a rabattu mususu kota kufeli nde noko. Noko s'il vous plaît. Noko. Si vous pouvez permettre ngai natanga kombo belle vue. Akufela ki noko. Noko. Noko kutu na batu oyo baebiki o basalaka. Noko bakonta bango na ba catégorie même pas ya ba membre direct. Bakontaka mwasi, bakontaka mwana, bakontaka grand frère, petit frère, le membre consanguin, bakontaka parent. Mais la fois passée, Bellevue a koufela ki noko. Mais faut mona ba comédien ne ba se précipiter pour la nini intérêt. Intérêt ya ba rôle. So to kiete, to rozwa rôle te. Il faut to kende. Bellevue a mona ki ngape, na soutena kiye, tarazaki na matanga. Bat bamona naki na matanga wana. Noko. Oncle. Bolobelanga ke non, eza noko oyo, akoma lokola tuteur na ye, mais aza quand même noko. Aza noko. Belve banda ofande pa na ete, na ndenga koli wana. Aza noko. Soki belve banda osala na société mo songolo pakala. Alanga loba, j'ai perdu mon oncle. Balanga ba lobele oya osala, mais jour à matin ande peut-être oya te. Mais so kobi I lost my father, okufeli papa na yo. Bako peso congé. Pour parents, aza parents. Oh bomoni oyo. Il a peut-être ba connaissance, famille, bato balabala. Place eza vide. Vide. Ba photo bomoni eza ba photo professionnelle. Vous avez même ba qualité même ya ba photo. Ya ba photo moko professionnelle. Donc Aïda alingaki atikala na ba souvenir. Atikala na ba souvenir ya matanga ya ndeko na ye. Ya aza na ba photo na ye ya omoni kutu a poster yango na ba page na ye. A poster yango. A remercier bango. A remercier bango. Aïda aza na considération pour na bato wana bamonani na matanga. A na considération. Elle considère yango omoni ye wana a publié yango a komi merci na bino pour la considération pour na bolingo. A sentir bolingo. A moni ke bato ebele ba yete bilongi ya kotanga. 5 comédiens. À moins que Aïda asisa nanu ko publier ba photo mosusu te. Et que ngai ne la chou na se précipiter na ye peut-être que ça l'émission rapidement. Mais dans cela qui a publié yango elandani ya ye moko ya bato ebele na ozela lisusu soki pe baza na relaxe susu. Mais jusque là na moni Aïda bakisi bato te. Abakisi bato te. À vrai dire ba comédien soki ba o balinga na bango caméra te. Mais soki pe misusu pe bayaki. Monde lelo eza monde internet. Monde lelo eza monde internet. Mutu nyonso alingi atelongo na internet atika na souvenir. Soki bato wana bayaki balingaki bamonana, balingaki bamilakisa, balingaki ba se présenter. Mais lokwa biso to moni te to ko loba te ke o to moni te. To ko loba te ke o to moni te to loba ke to moni o eza bongo te. Biso to ko loba ka o ka to moni ki ba comédien ba saboter matanga ya actrice na biso Aïda. Siko Aïda nenga za wana.
boza penza sur mutu mususu lobi to lobi okuna akufeli bokomona Aïda bilongi oyo ezalaki wana yango kaka nde te abanda okenda matanga na bango te à part peut-être bato mosusu babengaki bayaki baseskizaki peut-être mbala nsima bomona ye question mosusu mpe ezali est-ce que Aïda abanda okende bamatanga bato mosusu mpo tomona kaka boye keno bacomédien basabote matanga ya baAïda etu bomona mpe ke Aïda ye moko nde akendaka na matanga bato te azali amonanaka te yo so omonana na matanga bato te koma mokili ya lelo ekomaka litie lilie te lilie te ekoma bongo na mokili ya lelo ekoma vraiment bongo ke litie lilie te peut-être mpe Aïda azobuka kaka oyo ye moko alonaki te ke amonana na bamatanga bato te azalaka présent te yango mpe na tour na bien Aïda amonanaka te na bamatanga ba yango tokokende te question mosusu mpe yango wana mais soki amonana na bamatanga bato azalaka assistaka apesaka mpe bacotisation azalaka présente wana eke na tour na ye ekomi ke ye nde akufeli bato amonani te mbala nsima soki Aïda aomonana na matanga bato te motu moko te akokondane Aïda mpo ye mpe na tour na ye bomoni bilongi ya bacomédien oyo bazalaki wana est-ce que question mosusu ezali est-ce que bayebaki bon soki bayebaki te siko bato bazalaki wana bayebaki ndeni bayebaki parce que biso nyonso na internet ebombamaka te na YouTube Aïda azali vraiment tosaliseli yango baémission ebele tosali baémission tolobeli yango tosaleli peut-être communiquer wana est-ce que atiaki yango na Facebook mpo communiquer wana nga namonaki yango na Instagram namona communiquer wana na Instagram est-ce que atiaki yango na Facebook est-ce que Aïda est-ce que bazalaka na bagroupe ok soki communiquer je ne pense pas kaza na groupe te parce que lelo ekoma toujours kaka likambo ya bagroupe ntango bavoice ebimaka ya bacomédien o voice boye ebimaki na moto abimisaki eloko boye na groupe toyebaka ke moto abimisi eloko na groupe boye donc sûrement Aïda aza mpe na groupe na ye ya WhatsApp ok communiquer wana elekaki ke bato bakokutana mokolo tel mpona kopanza matanga ya Aïda bakokutana est-ce que bato mosusu bamona na bango mpenza important te mpo babi déjà mpenza matanga basi bakundi na bango tokende na biso te to ndenge nini bakestion etikali ngai baréponse eza te mais oyo biso tomoni oyo Aïda ye moko apiblie ye moko eza oyo ngai awa na Nela NG na yeli bino. Alors moi conseil moke avant na conclure na ngai émission na ngai na ozala nga vraiment molai te na vie toyebaka ko assister baninga oyo Aïda moni lelo nalobi yango bien nayebi te soki Aïda abanda pe ko assister baninga nayebi te soki bandeko mosusu bayaki na bango déjà bayaki kotala ye base présentaki oyo baye wana nde bayaki te yango balingai bayaka a jour wana nayebi te soki Aïda ye mpe na tour na ye akendaka bamatanga bato mpo eza lokwa azwi mwa 12 moko boye mpo ye mpe akendaka matanga bato te nayebi te mais liwa eponaka porte te liwa ekotaka bandako nyonso bavile nyonso bapays nyonso eponaka te oyo aza moluba mokongo moswahili liwa eponaka te ekotaka mpenza alors ntango ekweleli moninga soki oza na possibilité ya kokende ya koassiste moninga ifo kokomaka koassistaka etouche nga makasi komona Grace Luzolo azongi non sur scène te soki peut-être akozonga peut-être semaine ou tout mois prochain mais ye wana ke matanga etouche nga makasi deko auti obalaka mingi te moto nyonso soki auti obala akomaka un peu rare nabali nazala na mwasi na ngai nazala na savourer moment nalimwa mwa moke nakomonana après mais ye wana ke matanga amonani na matanga
à mon ami. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons moments où tu peux assister baninga. Moment nyonso eza bien. Moment nyonso eza bien pour oye kokomela lobby. Tala likambo so ekomeli oza on a besoin peut-être kaka. Le fait que omoni bato et ça là déjà bien. Omoni likambo ekoyi boye oza na assistante mais omoni bato kaka baye kaka wana yo moko déjà koyoka un peu moi consolation. Il y a un bain de consolation parce que le fait de voir les gens que tu aimes, les gens que tu considères, tout le jour, à tout moment, assister yo, et ça là que na moi 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, permettre ok, yo na côté na o sel okolaka obosani mwa makambo. Après ton bakei ozongeli suko lela lelo tomoni bato bakoke na bango lelo matanga ezali bato bake na bango mais Aïda otika nango ke na liboso nanga nazalaka na yaya boye yaya ngo akufa boye tokutana te séparation salema boye ezalaka toujours passe toyekola ko assister baninga totala ka ba préoccupation na biso te relation eza très important koyeba ko soigner yango bato mosusu bazwa vie na bakaka ko soigner ba relation. Aïda ajouaka très bien batebele bakoma ba film batiaka mukolo ndenge aza bongo soki eza bongo ke bacomédien basabote matanga na ye omakamba asalaki po abengisa bango mbala nsima est-ce que soko obengi est-ce que oya lisusu ata aza na besoin bongo peut-être oya lisusu te pour la nini po aza déjà na blessure moko boye o ba comédien ba pesi tanga osala témoignage siko ya mabe na ba comédien bato siko ba koloba nini kaza na tort na ndimi te ke bato ba koloba kaza na tort akozalaka na raison po ye moko abimi victime nango. Voilà. Alors, coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commenter et surtout partager. Alors, tu as besoin de coaching, tu as tes produits, tu as besoin de publicités, tu as besoin de reportages. En tout cas, n'hésite pas de me contacter avec ces numéros-là. On va bien parler la promotion, la publicité, ça va passer ici chez Nela NG officiel, la reportage, tout ce que tu veux de toi. C'est pour l'inka na bandaka ko dédicacer yo. En tout cas, on va parler tout et ko salema nango et ko lekanango bien ufutika mbongo na yo. Tokosalela yo musala moko kitoko tokutani mbala sima na émission asika oyo ezalaki émission moko moment ya mawa ya pasi mais place bato bafandi makambo ezanga nango te nzambe apambola bino bizu bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.